Bonjour Bandeko, bonjour. Voilà, na mode aboy pana sabino. Ko finga na auto finga na et l'équipe est belé, ko tonga na auto tonga na pe l'équipe belé. Na nenga par rapport. Congolais na préféré ba combattre bozonga la pena esprit na biso auto ça na ngo business to ba musicien. Mais ba combattre bozonga na esprit o na nous ya conscience. Ya koyeba musique za souté parce que na musique ngo yango tolobaki. Mon plutôt parce que là tu vas savoir nous musique na kisi o pesa kabiso en foutement o biso mo ba musicien de pesa bino en foutement mais ce que Jésus Christ était na ngo ngaka sungayo mais bon comprendre pourquoi ko zonga na musique qui o bobi ezongi mais le lobo moni sur ko finge comme il roi ndeti ba kana ki ngo ya ko kana susu bozela ka to banda na mutu nyoso aza na conscience ya koyeba nzambe azali sauveur na kati ya Congo. Kanga sur musique et beta souté. Ba musicien nyonso ba beta musique à Congo, bozo conscience, bozo ba faux musicien, bozo ba diable o ya gentil. Ngam na le bien en tant que parti libondas. Bozo ba diable o ya normalité. Bozo bit o na loba. Yo kasi yo kosa ngai na musique o ngana ebité ta ke ngana o to ya na nga ta tantan. Voilà, moni honneur à musique na biso, zaka diable mta régner. Mais na roya pona sabino susu o sa ya kati combattant to serrer sentir musique ça na Congo